azomelisa bato ba pétrole. Azando kite? Mutu ameli pétrole, mutu na ekoki kosala malamu. Ces produits que vous voyez, c'est Dieu qui avait donné cela. Et c'est Dieu qui avait inscrit même la composition de tout ce que vous voyez ici. Il y a des citrons, bien sûr. Presque 80% de citrons. Et il y a des fois 15% aussi. C'est compté du pétrole. Et il y a la prière. Et cette prière, ceux qui refusent cela dans tout pays dont on a toujours refusé, c'est la malheur à eux. Cette vidéo n'est pas une réponse à ce monsieur, mais simplement une démonstration que l'église Liloba sait déjà prédire et a toujours une longueur d'avance sur ce qui doit se passer, notamment face aux critiques. Les prédications et exhortations de l'homme de Dieu, le prophète Condé Mpolo Dominique, ainsi que celles de ses serviteurs, en sont la preuve évidente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront même pas aimer l'église Liloba. Tant mieux, tant pis pour eux. Mais nous, on avance, le chien à boire. Merci. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Pasteur azomelisa bato ba pétrole. Azando kite? Mutu ameli pétrole, mutu na ekoki kosala malamu. Congo moi pembe. Donc quantité de pétrole, batwingi babanga bakansa bamela pétrole. Onios on a kotanga te on demande ba pétrole. Na moi le sambo kota rakati. De son ningisi sangani. Le sangani. Donc et ça n'a pas d'ambo quand tu as pétrole dans matière c'est sangani donc au Congo directement on avance sans besoin d'exact mais la mingite pour ils ont directement. J'ai toujours cru que ça c'est en train de créer des problèmes aux gens. Au contraire, ça donne beaucoup de solutions. Voilà le jus. Donc ce que je peux dire, le jus à base de citron. On a une grande quantité de citron, jus de citron, des petits citrons là, très minime. Ici, on a cette petite matière de pétrole. Quand on agite comme cela, le pétrole va se manifester. Avant de prendre, on agite pour voir aux gens. Il y a beaucoup de gens qui quand on agite, même pas aimer après avoir agité, vous versez dans la cuillère. Mais nous, on avance. Voilà. Ministère na biso ya santé. Bayebi ete ubiasi amfuta bango. OCC na biso esalaka ni. Ava bana mboka ba consommer produit nyos. Esengeli OCC ezwa échantillon. Bakende komeka yango. Soki eza comestible ou bien toxique. Depuis la nuit des temps, nous avons des résultats établis par le service. Ils allaient attester avec sans équivoque plutôt que les produits anezali non toxiques, que les produits anezali mutupe akoyo komela yango. Mais par rapport à dosage bandeko bazozala na inquiétude batumsusu bazolinga ba interpréter mabe par rapport à pétrole. Même les pétroles, les doses ou la dose où ezali na kati wana ezali vraiment na niveau moko atténué oyoke même ceux qui mutameli yango akoki kozala na problème ya santé te. Non seulement toujours le bayango, mais ce sont des services et des documents à l'appui. Ici d'ailleurs j'ai le document qui établit dans le service à INRB. Quand vous lisez le document, c'était le chef de service qui avait déjà signé ce document-là, Mulumba Wachita. Le document dit ceci, je vous lis seulement le test. Les tests de toxicité aiguë en 99 heures par méthode tropique sur modèle standard. Test de toxicité aiguë et négatif. Conclusion. L'échantillon analysé n'est pas toxique, donc propre à la consommation humaine. En tout cas, bandeko, ezali biso batolobi en ote. Ezali service oyo
ezali établi nde ezali ko établir les rapports à partir ya INRB balingaki ba tester ceux qui sont toxiques ou pas bazwa ki ji ba memaki on a campus na bateau baza ba spécialiste alors ba meki ko landela on a labo na laboratoire ba prouver que ji est toxique mais bazui ba même composant ya ji au prophète asalaka sans qu'à bénir yango ba meki yango comme d'habitude ba scientifique nyos ba yebi ba testaka toujours produit moko na banyama mais au bande quoi ba sala kitan ba meka ko meka na banyama c'était catastrophique. Il y a eu des pertes de vie. Banyama wana ba kufaki, c'est pour dire que J ezali domaine réservé à prophète. Pardon. Oyo ya prophète ye moko. O apesa lipamboli, tant ba pesa ki na banyama wana, banyama ba kufa. Oyo ya prophète ba pesi na banyama, ba pesi même na bateau. Complications za la quitter. Mais ba yebisi ba pesi bango les mêmes makambo bango basali. So bango basalo na ndenge na bango. Non, ba respecter biloko nyonso. Seulement que prophète assemblé qui pona yango te parce que J après que ça yango il recevra bénédiction pour porter marque ya Nzambe puis ils alla revêtir na puissance wana parce que les alliés domaine Nzamba tsaki on a beaucoup de prophètes comme si ndenge tolobaki. Maintenant pour la pesinga produit wana bi ti ozozo yango moneke na pesio en plein sommeil ti ozo lamuka dans l'Ésaïe 65 verset 8 mais au codon place mon côté balobela ngona ba église no sa monde entier. Est-ce que pasteur Roya Belisaka batwashi ya Petro akwe ko melango nanya si amona yeto mwasi neto bana ba o melango. Quand je prends comme cela, ça va créer des problèmes. Et pourquoi ça ne me crée pas de problèmes depuis que j'ai commencé à prendre cela? C'est Dieu qui m'a montré cela en rêve. Yango ça la 3 jours, 2 jours. Nyos na bandla komela nanga moko. Tout avant la peste monde entier na banda ojine peut-être na bando peste na ngamo ko e banina no nande na bando ko sana no na 5 na 4 no na 5 ngamo na banda komela mena ko pesa batendenge ni na bi oyo sido ya Petro na pesa te soki bomoni mboka ezotambola malamu te eza problème ya ba politicien te ezalaka nde problème ya basali na Nzambe bingisa muyeze bandoki ya minene banguna ya mboka banguna ya bana na Nzambe bato mosima kanisa kana sana problème na bango na sana problème na bango te na lingi babongola bitemo na sana problème na satana zakati. Mais ce que moi je pourrais demander ce mutazo te uniquement makambo basali na Nzambe na ba télévision to banda na koteya na makampo ba église zebele to bando teya na bizaleli ya bandi mtara to komina bakuluna. Voilà, nous devons nous acharner to sur ça phénomène nana ya bakuluna parce que muta oyazo teya mwandambo batu ba bongo la mutema tango bakay ba yoki mateka tika koyiba tika mbeli tika boy chauffeur tambu sa mutuka bien pour bato ora o tutaka batu te yo sala ba accident te mate wana nyoso soto landi nana ngoto bongis nano nde peut-être na un jour biso na biso basana Nzambe to kutane ba bande to si to tika pratique boy c'est ça qu'on devait faire. Banguna ya mboka banguna ya bana na Nzambe umoni batu bakansaka pourquoi batu batonda boy ba utine begize wana recevra koi na tatoni malade sini azongi na ndapo ezongi parce que produit moko kisi moko prière mo sisi malade te les basali ka moi bisara sala amoni mwanzo to bien menzo kande 2 semaines après passe wana ezongi avant de bonanda passe zo continuer na kosoka na wapi na passion kuna na témoigner na biga ke na koma ki bien mais dengine ezongi doblobi mais passion boy kene l'église loba tango a église loba melishi oyo mutazongi la kimia malade oyo longola ka ebele nebite nombre ni ya malade zero tokoyeba balu ravisseur ndenge nini tokoyeba ba faux prophète balati poso ya meme ndenge nini eza ba pasteur oyo amoni mwana ya bato ya kitoko ye pe aza na mwana ya boye na ndako akoki ko violer mwana na ye te. Quand on connaît pas on apprend koyeba que prophète boye auté pendant pour le moment na mukele comme compliqué, ça confusion totale.
Parce que on a prophète à Saliboyo, on a prophète à Kendeboyo, on a prophète, on est toujours en contradiction. Or que prophétie oyatata. Donc kozalaka kokokana nandenge kola salaka nandenge bo baleka basalaki. Mais qu'on vivre na c'est déjà tout d'abord basali en contradiction soit en guerre janango pekoyeba que au prophète ndamba combien la Bible on a annoncé l'événement quelqu'un boye zoya nan ko te salimité même un mois avant même 6 mois même un an avant nous annoncé pe et salim binomoko bokoyeba comment parce que c'est comment bien la Bible o azuko ko annoncé ba événement zekoya nawe leka o bate ba yebate. Biso akosala bota nazolanda losambo nazomela jus nazolanda losambo na omela jus donc jus ekomaka lokola mai na ngai ya komela na 20 muke na meliji na 20 muke na meliji pendant 3 ans oyo ze misali na libumu na ngai na bandeka komela jus jusqu'à ce que nzamba yaki kosalela ngai na moment opportun okolo asepelaki aye kosalela ngai na ye kobota mwana aye komona na miso ya bato bebe oyo nasali na zemi na ye 3 ans yeyo oyelanga bebe wana bebe asali 3 ans na miso asali na zemi na ye 3 ans yeyo oyo bato bazokanisa mabe mpo na liloba eza oyo liloba eza te botika l'homme de Dieu avanda kimia na ji oyo nkolo apesi. Suite à une discussion avec Amotei, Amosakoli, j'ai été apaisée. J'ai retrouvé petit à petit l'espoir d'être un jour maman et d'avoir une grossesse. Besoin, et c'était nécessaire de passer par là, de rencontrer le prophète. Donc j'ai pu le voir, échanger avec lui par rapport à ma vie, à ce qui se passait, à cette annonce que j'avais fait à mon mari que je ne pourrais jamais être enceinte. Et lui, il m'a vraiment rassurée par la parole. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, que je mettrais au monde, que j'aurais des enfants, que je pourrais vraiment fonder une famille. J'aurais pris des enfants, mais ma pona libala nanga, bazo sekanga, bafinga nga, baninga nanga, ça ne va pas nabi, bago de ce bakanga minoko. 1 an, 2 ans, tant que zongeli sur nature, elle a dit, prophète jusqu'aujourd'hui, collé la penza nanda qu'on a zolé là. Donc, moi, na mis ce tanga, moi, je les a facilité, na lubi, tant que aux zonga, moi, na akobotama. Année aussi, tant que zongi, prophète, vous avez raison. Naza enceinte moni mukumba bimi mais malheureusement naza enceinte kona na bapare balobi aza malformation akobima kisimbi il faut balongola. Je dis non, yé moi nazo taleza mobimba yo somon lokola mobimba on n'a pas ya ko provoquer avortement tika yo bando mona. Oh, na yipsi yeyo mwana mwana mwasi akobotama en bonne et due forme pe kitoko ya kosakana te. Prophète non balindele bansister yepsa insistance na bango batika nanu barete nanu mais mwana akobotama. C'est Juliette, ma fille, qui va avoir 2 ans la semaine prochaine. Elle est pleine de vie, très dynamique et elle est en parfaite santé, voilà. Et on remercie vraiment Dieu et que la parole soit dans nos vies aujourd'hui et bien entendu le prophète. Et logique apportera beaucoup de solutions. Il agira de même pour l'amour de ses serviteurs, pour que ça puisse aussi apporter des solutions. Ça apporte des solutions énormes dans le monde entier, partout. On a toujours cherché ce jus. Alors, s'il y a des doutes, tant mieux, Dieu a donné. Ceux qui hésitent, tant mieux, Dieu a donné. Dieu a instruit. Mais c'est un produit qui provient de l'éternel Dieu. Pour que ça puisse apporter beaucoup de solutions, surtout aux élus. Et je sais bien que les athées ne feront pas mention de cela. Ils ne pourront même pas accepter. C'est leur choix.
C'est vrai que quand la maman a yoka que moi na azobelanda ye et pas basal tia offrande. Tant à tia offrande, croyant que moi na okufate. Quelque temps peut abannoncer que moi n'a pas koufi, à regretter à l'ongoli kondimate. Mais avant, moi n'a koufa. Na muto a kambakaye pour maman leki na bango azakuna na Allemagne. C'était précisément en Allemagne. Ayebisi avant ndege baba ki a koufi. Na kati d'hôpital nan ba memi na morgue te. Pakola iji bi pa nyos pona yo ke ji et sala misala. Pakola iji tche na matoi tchana zolo tchana monoko. Ata amelite me le gola se a koufi tchaka ji. Amen. Acheji bel et bien, Babi, il faut qu'à morgue. Morgue ndege boyoki 4 jours. Un jour d'autopsie, Babi maman tindambongo. Malgré elle n'a pas signé parce que ce sont des jumelles. Maman tindambongo, pour passer à l'autopsie, Babi misikor. Moutoua, même qui mbongo membre de la famille, maman leki na bango, il était là, présent. Ceux qui peut-être à la présente, ils ont pas opéré, parce que les gens ont été mais bakata qui n'ont pas été c'était. Bari bazwa bentese ba bimsa pembeni tango ba chembeli. Vous savez que tango ba sala ka amboma ka corps. Ba chakata nécessité mbeli les gars kan. Ndeke pe ba sala parce que elle a déjà cadavre 4 jours na morgue. Heureusement que balongola ki nanu ke bakata bentese te. Ange ba cha bentese pembeni. Heureusement que j'y ai contact déjà, donc j'y travaillais déjà. Mais calculer Moutazana morgue le premier jour, deuxième jour, quatrième jour, mais là où elle était, le j'y travaillait déjà. Nathan Bafungoli, le médecin comment qui un peu troublé, qu'est-ce qui se passe? Ça jamais été. Est-ce que vous savez Yokango? Na morgue kaka jour moko déjà c'est parti. Mais foi qu'on dit ma maman zaki nango ayima yima kipona ilobate abeta kili bakute abaka kanzamba pesa kenzamba sui azaki mi bale moko atikali ya pasa na ye d'accord na passe nyoswana miso et fongani. Ma médecin, ils n'ont jamais vécu cela. C'est de jamais vu et de jamais vécu. Akima Kinano. Heureusement que Oazaki Pemben. Le membre de la famille, s'il n'était pas là, peut-être on pourra achever. Mais comme il était là, Bazaki contraint, Bazonga, Bazoye, Bachana, Saldop, pour opérer, parce que Bazongi n'a vie. Non, na malili nous calculer tom somme comme akandegeni. Mutuangwa comme akandegeni. Si on a toujours préparé pour les enfants, bana yiloba, que ba kendekena nous quelque part ba ta journée ma basela. Mais c'est plus le cas dans le monde à moment. Alors c'est dire que un jour boké baké tant que nous chala embaumer mi ba na ba ji ya pétrole ba ba médecin bo longoto pour la ji non. C'était pas ça. Ben na mbeto tango zaki akufa. Ba médecin ba se bazala kite, nde ba cheji à pétrole, ba che na mato na zolo nde. Pour bien interpréter malte. Alors mingi ba kandukuta na ba problème l'état ko kanga. Comment mutazana mort ko yena ba ji à pétrole na sur la pétrole. Sur la pétrole ba médecin ba linga ko yoka ngo. Parce que mingi pe batungisa makanango bazana makamuna bango. On peut pas le contraindre ya makamba liloba. Interpréter mal pour comprendre bien. Le maman, Bakangi, Longisi, Moutazanvi, à l'objet bon de la Bassi Bakangi, à se rétablir, Oya Naye Navion, Aya, avant de tomber Nagana Oyo. Donc, le mort, Moutakoufaki, Vandaki, la mort, la commune Oyo, à Zordiv, à Zapomé, la maman Nabango. Si on appelle par exemple Makomio, Esaïe 65, verset 8. Batamayel.
tous les intellectuels batangano elobela maki nini na place oyo eza makambo se comment na Bible eza l'ombre des choses à venir donc makambo elobela maki eza ya kokangama mais sengele ya kolimbola mana tango oyo nzamba fixaki yango ndenge bakomi par exemple na Ésaïe 65 verset 8 bakomi pour na loba na kaka malembe sans geste sans mouvement parce que les soldats tata na bana ne tata watu ningana kututuka konganga bana bakoyoka eloko te mais tata azaka tata ya malamu alobaka comme si azobeta lisolo na bana na kimia lokola baningana ye bakomi na Ésaïe 65 on apprend verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Mes prophéties, bon, moto, ça veut dire quoi? Mais nous avons la joie parce que nous avons commis une église mon côté, mais tant que la pessinga produit on a bi tio zozango en plein sommeil tio zolamuka dans l'Ésaïe 65 verset 8 mais au codon place mon côté balobela on a l'église nous sommes monde entier na lamuka Bible, Nazui, Ésaïe 65, verset 8. Quand il se trouve des jus dans une grappe, grappe, c'est ce qui veut dire, par exemple, le régime est en grappe. Par exemple, cacao est en grappe. Par exemple, bambou manioso est enfermé quelque part, bambou me belé na carte, bagraine belé, de la bengi grappe. Donc, balobila na valeur église. Parce que la Bible va dire ekangama ba scellé. Ésaïe 65 verset 8. Babi bomba makambo eko fungola na mikolo tango yango eko ya. Yango na soki bato balimbola nano. Na yoka ndendi mbola ya moto na moto bakolimbola ondine ndene bato pe ba intellectuel qu'ils prennent pour babi j'agirai de même. Donc au futur